Prophétie à pasteur oyo penza prophète oyo alobaki ke RDC eko gagner pe eko ya na coupe awa bana nyonso babimi libanda to ganyeki na équipe oyoyo penza balobi ke biso awawa toko ya na coupe oyoyo lopa ezali eloko ya makasi awa pe ba ministre na biso ba pesa pasteur oyo prophète oyo ndenge alobelaki ba pesa ye penza bambongo ebele pena batu na biso oyo ya mbongo awa na kin ba pesa balobi ke biso awawa toko ya na kin 52 ans oyo penza toko ya na kin coupe eko ya na kin vraiment prophète oyoyo alobi ngai na lobaka eloko ya solo oyo nzambe alakisaka ngai kaka na sima oyo tomona ke Angleterre a gagné biso mareke to betaki makasi mais boyo kanenge prophète oyo a sengi RDC pardon na maloba na ye oyo ye moko a se vantaki ezalaki nzambe te boyo kaye na micro oyo ya Bravo Fati Télévision. Bravo Fati Télévision. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur et tous ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux. J'avais annoncé par mon message que la RDC aura la Coupe du Monde et cela ne s'est pas réalisé. Je viens à présent vous demander pardon, vous présenter sincèrement mes excuses car ce message a produit un faux espoir, une fausse espérance à plusieurs. Et aujourd'hui, les injures vont de partout, le nom du Seigneur est blasphémé. À cause de moi, je viens avec un cœur sincère, vous demander pardon, trouvez une place dans votre cœur pour me pardonner. Nous avons commis une erreur et on a tiré des leçons et ça va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Merci beaucoup. Bravo Fati Télévision. Bravo Fati Télévision.